unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, usinipite Baba, unapowazulu wengine Zamba pambola yo. Tala na gauche, na droite na yo. Omoni ndeko aye na sima. O aye kaka sikoyo. Bapesa na bembo tozotala moninga. Tokozala souple ndako pambolama. Oya kozala attentif ndako pambolama. Eza fait un service. Boko kutupe mo ezokumisa kaka Yesu. Oya kozala mo santo. Kozala mo santo. Lelo pe ozotatola Yesu. Lazare azalaki na kati ya tombe bakangi ye basinga. Biso mosusu eza famille de chaka biso. Baluwa mosusu okoma Nzambe azakaka bakosauve yo. Me bato baondima teke Nzambe akosauve yo. Mais soki oluki Nzambe obeleli Yesu, oluki Nzambe akotika yo te, akokosauve shoni te. Soki akota ta bakuyokaki yo batyo basinga, aza kapable akopesa kaka mitinde basinga ekatanaka te ekatani. Eza lobi tende lelo. Basinga vile ezokatana. Konsekansi ekomelaki ya pasi. Otala bana kati ya ndako malade. Tika Nzambe apambola. Amen. Nzambe alona pambola yo. Amen. Ndenge ozawa, oza deja moto esengo. Service oyo ko ekangola vi na yo. Elongolo na pasi etyo na vi ya nini? Yesengo. Lazare abimaka na prison tikalaka te. Yo mpo kotikala te. Nzambe apambola moto moko. Soki bato bakokobonga te na famille ezalaka. Papa asali ba cérémonie na ye. Asali makambo na konséquence de bana baomona. Mwana amoko na liboto akanaki te mona paso azomona. Akoza makambo papa sala nde mwana azomona ba conséquence. Malade esilaka te. Passe esilaka te. Yo pende okota moto akosauve Yesu. Likambo famille na bino moto akobikisa zate. Muta kosiko la bino azate. Alongolo na passe kaka Yesu. Soki Nzambe te mosusu azate. Azok mission na bobola famille arameno quelque part ozo pe mbongo ya vie na yo. Soki voyage ozo na tongwa lelo. Bazolanda te. Malade ne umela ki passe ko yeba ki Nzambe te. Lelo lokota zobela Nzambe ngana yo. Nzambe azokangola yo. Amen. Pasi na yo oye komela kona butu pe moyo. Olie kolia passe. Kolata no passe. Tamu sundego ya kolata au défi. Bazao. Mama Clarisse, bazao. Toi là t'es l'ambassade en à défi. Toi il y a peut-être amela ti quoi comment à défi lipa. Vraiment. Pour faire nyongolobi. Alléluia. Amen. Amen église. Amen. Nalobi mabe. Jamais. Et ça n'a pas eu que bazao. Toi ya awa. Avant d'or, il fallait quelque chose. Et là, on a des filles. Ils ont bâti souvent pour tout le vie n'était baby. Nakana la fille, n'a pas de tabac dans le lengue. Nakana la fille, n'a souka la classe, on a souki. Mais ma cabosse, on comme la gagne de a souki déjà. Prison satanique. Bien aimé, ceux qui battent la prison, conséquence n'a pas ezalaka. Peine n'a pas ezalaka. Conséquence, ils sont à mon anti na kati banda. Muto zo nyo koleza na kati ndako na ye. Muto zo sala pa mona pasol.
asaka na kati ndako aza libanda te. Alléluia. Alléluia. Si kanzamba pambola mutu moko. Ndongo yao okozala desité. Soki bango bakangaki vi basali kozala mutu akolela butu pe moyo. Mutu akosauver azate. Soko otali famille mobimba, otali bandeko, mutu akoede yo azate. Otali na gauche, na droite, mama leki, papa leki, tata mwasi, mutu akosauver yo azate. Omituni nga na kosala nini pona mona makamba malamu. Baninga bokola bazobonga, yo bonga kate. Alléluia. Alléluia. Sikana biso ke nzamba azokangola vino na tomba lelo. Banyokoli vino pe longtemps. Omoni passe. Ozeba te na kosala nini posa nga sa sorti na likambo. Na kosala nini pour que vino nga pe sauver. Pour que vino ezala sauver lukanzambe. Pour que vino etangolama lukanzambe. Zambango tokoluke lobite tozoluke lelo. Ngano so tondi ko belela nzambe kobanga te nzamba azokangola yo. Nzamba osala ke likambo zaki musika ezoya kaka lelo solongo solution. Alléluia. Amen. Conséquence ozokomela mutu. Ozolata mutu akoma na foule. Akoma ko baluka lelo koti na ndako asengi. Loba koti na ndako asengi. Lobi kuna komi kuna azo senga mutako cholo oyebi ete. Mutazaka na prison, c'est-à-dire asuki na ye, azo mete na kosala nini. Ezana ba ike bazao, déjà basuki. Babi ke sili, soki nzamba salite muswa kosala azate. Soki nzamba lobi lobate nga na suki, nga na sambwe, osambwe te. Alléluia. Nazo informé que osambwe te. Lokolo koti na seka triomphe eye poko nzamba kangola yo. Lokolo koti okobima ndengo yaki te. Ata ba bloka kibino na kati na gauche, ba bloquer na droite, mutu akopambola na famille azate. Tozo bato tocha bango na prison quelque part, mutu mona bolamu te, bango bakosi, yo zo mona bolamu. Azo comprendre na bike bango basambo yo zo mona bolamu. Tika nzamba moni zo bolamu na tongo lelo. Nzamba sala ke okoma mutu na sengo na tongo lelo. Ata bakanga ni na nsuku ezo panzana. Osuka te, kolemba te. Ozo sa mutu moko kolemba te. Ata ba bloka ki ozo fongwa. Ata bakanga ki musala nzamba zo débloquer. Azo peso musala. Azo peso voyage. Likambo lekela kanzambe na biso ezate. Oh pesa ka solution pesa ka misa c'est Jésus Christ de Nazareth. Lelo zo peso musala na yo. Lelo zo kango la vie na yo. Voyage ezani liboso na nzambe. Ça c'est spécial. Il y a spécialité. Et pas la nzambe nyonso eza facile. Nenge toza nzambe amela biso biso selo ko mort. Amona oya leki muninga zate. Akoko kitisi atomboliye. Tu es capable de faire likambo na tongo lelo. Akosala likambo kana mutu azana ko kondima. Nazemi sa mutu moko kozala désespérité. Kolembate. Ezana ba yike ba lembaki. Babike biso to suki. Muta ko sauver biso azate. Soki poteli na kata famille mobimba. Ndenge bobota mi ko banda papa. Muta sala likambo peut-être koko na bino. Abake na famille bazokota ma famille kalonge. Muta ko mona bola mazate. Muta ko simba $1000 azate. Muta ko sala likambo azate. Ba limita bino. Yo ko bota bina ligne wana. Lelo ko mona ba conséquences ya bola o ba koko bazalaka nango. Ko mona makambo baloba kala ke muta ko bonga zate. Yo ko kontina kata ligne wana. Obota ko mona makambo ezoko kisama na vie na yo. Lelo suki okomi na âge oboti bana wapi mwana obongi. Alléluia. Wapi mutazomona bolamu na kata famille na yo azate. Mutako sunga bino azate. Osuki obisoki nzambe te nani mosusu. Mosusu pe azao avandiao
à côté de la kisi. Pourquoi vie décembre déjà? C'est qui est? Comment on t'a dit qu'il y a la veste dans la crise? Atikala kana identité wana. So momoni aleki we ezaka kaye. Tellement yoki makamone lekeli ya suki déjà le bianga. Asalite mo sala azate. Kolembate. Kobangate. Zamela sasa na bomo. Ayepo kangola mutu moko na tombo lelo. Ayepo longolo pasi wano lelaki mingi. Apa kusoma ya miso. Pesa ngamena bien. Oza mutaliba kumalamu. Oza mutu esengo. Ndego yawa. Oyepo zwa biloko na yo. Mutu azalaka na prison soki ba dépouiller ye baboto lake tout. Alléluia. Ndego yawa ozo sope nyonso ya yo. Ya yo kotika na prison te. Conséquence ya passe. Tomona wana nzoto boye. Nana zola ndanga bien. Souffrance yo se koma kana via mutu teza na kati ya mutu. Tokomona ngoka kana présence na ye. Azo tambola, azo loba loba na nzela. Azo tambola, azo batela na kolesa bana ndenge nini. Azo sala ba calcul et comme kolobisela nzela. Lelo soki na kei, na evite na koyisa madame nini. Na poche na ngana zana 2000 francs. 2000 francs tokobanda na nini pour que to lia. Makantezo baluke pour tout pe moy. Okomona mutu na balabala zo baluka. Peut-être mutu pasi eza nini. Mutu ba kotuna ye azate. Mutu ba ko sauver azate. Mutu ko sala ke mutu ko na bola mozaka ka nzambe. Mutu soka comprendre que passion na bela nzambe nzambe ko kango la fina. Amen. Soka comprendre ta kotika na lolenge wana. Na mona mutu te aluki nzamba tika na ndenga yake. Na mona mutu ta beleli nzambe azonga kaka ndenga zalaki. Soko zaki mutu passe lozo koma mutu nese. Soko zalaki mutu obota kate ozozo bana na tongwa lelo. Soki okotaka visa, okotaka demande de visa quelque part, ozozo ka bazo répondre lobby lundi. Alléluia. Amen. Nani nisho atala kona ndako? Nani atala kayo? Camarade no sozaki na baninga mutaluka ko susazate. Pourquoi dire que yoza rano na mbongo te? Yoza na loko ko pesa été. Pourquoi? Papa oya sala bino ko déjà kala. Azu esprit de mort ya malédiction tikeli bino. Bazola ndate. Papa avec un esprit ya mobola. Avec mutu ya passe pour que bana ba lia et sengela senga bandeko na ye. Et c'est qu'à mettre porte partout. À Bongo, on va à 6 heures. Nous devons aller à 14 heures. Pour que Azo 5 000 fois d'ambassadeur Maria. Esprit on est à Bongola et là ta papa. Il est là tout le monde avec papa nanaï. Cet esprit d'un mort. Né là ta bano. Le loba va vous palper en haut. Bana va comme qu'on souffre ma cambo. Ma boti ma sala. Asala mabemo kwa lelo la tibana. Bana bazolu kambongo, mutakoza mbongo azate. Basala ba kopi lokolo baliso basala ba kopi na mukilo, bango bazwa kate. Bango babonga kate. Soki bande ko sala kopa mbongo katwazo zwa, ya ye, kopa ne baby. Kopa yango bazo bonga. Libula jamaa ya ngoi, batu bazwa ka. Jour ya komi. Mabela de buka me bomi batu. Basoda ba yeba lite ba tout le monde ba kufia. Prison satanique. Ce qui va jouer dans la prison, conséquence na ko na oboye. Makambe ko simba na vie na yo te. Oko sala nyoso na vie. Oko se retrouver te. Il faut bien la kanza. Alléluia. Alléluia. Amen. Malade eza ndako na yo, eza malade eza normal. Passion dans la katanda pour les passions dans normalité. Ba imposer binango. Ba chebina eloko na pour que mutamo na bola na vie na été. Pourquoi? Papa zalaka na esprit. Esprit de quitter libana. Avec esprit de mort. Esprit bobola. Esprit souffrance. Esprit à passe.
ya bato babongaka te mutu amonaka bolamu aza te tika lelo ata batia babona na vi na bino ekoya onade nzambe akangola mutu moko aza molimo babola etika yo ewuna na vi na yo te pasi eza eloko mabe mutu apesa ko valeur lobi soki amoni ozosouffrir akobetela so makoko ntango mikotyola yo loba naboyi bobola naboyi pasi pasi abuo soki olemba toyi mutu akosauve nga aza te yesu aza likolo aye mpo sauve yo yesu aya mpo akangola vi na yo pasi naleki nzambe na biso te nzambe triomphe aye na tombolo mpo akangola yo alongolo na pasi abiso na mokili soki lazare bablokaki ye nzambe akitaki na liloba pamba lazare asala nini abimaki même si basinga ekangaki apesaki ordre bakataki basinga yo mpe na ntongo lelo basinga ezokatana na ntongo lelo pasi ezosila bobana famille ezokweya mutu akokanga bino abuo tika nzambe apambola yo. Jean 5 à partir du premier verset jusqu'à 16. Totangi na kombo na Yesu. Tovandi na se. Après cela, après tango efekaki na tango mosusu. Après ngonga wana Yesu Kristo ezalaki quelque part na fête ya ba juif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne n'amène bien. Fête ezalaki ya ba juif. Jésus-Christ azokita na Jérusalem. Continuez papa. Or, à Jérusalem, or na kati ya Jérusalem, près de la porte des brebis. Benyango Bethesda. Alléluia. Amen. Pourquoi dans la carte de piscine, il y a combien de portes? 5 portes. Porte à Liboso. Yami Balé. Yami Sat. Yami Yami. Alléluia. Amen. La porte, il y a ce tour là. Pour que mon doigt côte dans la piscine, avec la porte, il y a côte. Nega Tozao, tu dans la carte RDC, la carte ya Chango. Na venu Matakum, Soko Koti. Pourquoi quand on a le pain à Moutou, et ça n'a pas porte, et ça n'a pas endroit, oh Moutou à Kota. Et ça peut avoir quelque part, et ça n'a pas église. Alléluia. Amen. Pour que Moutou à Kota na triomphe, il faut s'assurer que awa n'est pas besoin de l'ipambo. Assouk ça m'a question à Kotia, à Komandenga Yaki, te. Et ça peut me souvenir à Ngambo. Me souvenir à Ngambo Kuna. Me souvenir à Kuna, Moutou na porte na ye. Oya mona ka soki na koti na bike na kopima na facilité. Soki na koti na bike ndenge na koti ndenge na kopima. Mais ah soki na koti na kopima ndenge yaki te. Parmi les 5 portes, triomphe bezalaki. Amen. Ah bazolanda te. Amen. Papa Francis, parmi les portes ezalaki na piscine na Bethesda, triomphe be ezalaki. Vraiment. Tika zamba pambola yo. Amen. Na 5 portes, porte à triomphe bezalaki. Pourquoi? N'importe qui sont beaucoup de brebis bazalaki. Amen. Bato bazoluka bakangolama. Amen. Yopo yawa ozoluka lisugi na nzambe. Amen. Yopo yawa oyekoluka nzambe akangola yo. Alléluia. Parti okote za aseka triomphe. Ndengo koto kobima ndengo yaki te. Continue papa. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Tika nzamba pambola yo. Na ba porte nyoso ezaki na batu moboku mupiku ya batu bambe kovana ba porte wana. Bakoti bavandi. Bakoti bazam nombre ebele. Vraiment. Nenga toza ebele. Tokoti na seka triomphe to kangolama. Tokota poto buka biloko. Biloko ngana zana ngo nazo pesa ngo lelo. Amen. Bazolanda te biloko ngo nazana ngo lelo nazo pesa ngo. Amen. Soko na libala na libala ndo. Oza posa musa nazana ngo awa. Amen. Oza posa mbongo nazana ngo awa. Nzamba pesa nga manda na pesa ngo. Na ko kende na ngo te nazo tikela ngo yo. Na porte nyoso ezaki na batuluku ya bato.
banda kovanda ba porte wana bato ngo banani bave bakoka bato bayokaka te bato bamonaka te bato lolenge nyonso bazalaka na ba porte wana bavandi bazolizela eloko moko mouvement ya mai wana ezalaki ntango na babazela mouvement ya mai mouvement ange akitaka soki azokita oyo akokwea liboso nasali nini asauve tika nzambe apambola yo lelo ye moko nzambe akiti awa akiti mpa sauve yo papa akiti mpa kangola yo soki ezalaki keloko ekangaki omonaka te ozomona lelo eloko eblokaki oke yo omonaka obi moto amonaka faux dollar jo bakolakise vrai dollar aobenga vrai nekomi faux pour kolesa bana otikaka 5000 francs. Alléluia. Pourquoi bima okende okutana kala ba 20 dollars 10 dollars jour okutana 1000 dollars bato babengo syndicus soki bakompata bi mutu oyo aliaka boye te akomi kolia boye ndenge nini bafongwami te bafongwami te jour bakokomprendre ye bakutana nango amona ngo normal. Pourquoi nzambe nda salaka mutu nzambe nda salaka mutu abonga tika na biso kana piscine ba portail nyonso tu wana bato bavandaki baveugle bato babongaka te bato bamonaka bolamu te bato esimbaka te balemba babike na piscine ya Bethesda nde nzambe ajitaka mai. Alléluia. Soki mai eningani nde lipambola mutu emonani soki mai ebouge mutu azalaki aveugle amonaka te amoni soki mai eningani aza koka makolo esembwami ata mpe kosimba te nde amoni ke tosuki tokende na piscine oyo toyoka sango piscine oyo na saba nyonso bato bamonaka bolamu nga mpe nasala nini nakende bakoya etuluku ya bato bavandi na baporte selon porte oyo akotaki soki porte ya liboso aki avandi soki porte ya mibale avandi nayebi soki baporte wana eza baeglise tika nzambe apambola yo aseka triomphe mpe ezalaki porte yango nde yango oyo okoti nabi porte yango okoti okoti na porte mosusu okoti na aseka triomphe lokolo okoti awo soki ozalaki aveugle ozomona ozondima te ozalaki aveugle ozwanda okomprendre te mbongo ozwaka eza bamiete bakosaka yo aveugle okopesa mbongo oso asala nini azwaka atopesa mbongo yango benda bakaka merci pourquoi je comprendre na ye te koka to betie mbata mwa kolanda yo eza te mais soki aza na makolo aza na raison akolanda yo abeti ope mouvement azolanda te maître Francis ndenge tozawa soki naza na raison nakobanga okende prison te na okende mpo na kobima nani azolanda nga soki naza na raison ata bazwinga briskement babokinga na prison nayebi ke wamuchula kokita mpo akangola ngai akotika nga na wuna na prison wana te nakozwa mpe bavoka te na okombata bi mutu asala eloko te bima yo osala nini awa site mpe na kati ya baportail wana ezalaki na bato bavandaki bamaladi baveugle bato lolenge nyonso bato oyo mpuke bakangolama baozela mai ebouge ange moko akitaka par semaine mpe akitaka mbala moko bino boza etuluku ya bato ebele ya bato oyo nani akozwa lipamboli mutu ya pisine yango oyo na okoya ndenge nini nani akozwa ezalaki na mutu moko pendant 38 ans aumela soki akoyaka mutu ya mibale bibeleke mutu akoyaka mutu ya liboso dabika. Alléluia. Mutu akoyaka mutu ya liboso soki ange akite asagite kaka mai abouge oyo akokoya mutu ya liboso asali nini abiki seke papa oyo avanda pendant 38 ans mutu akosauve ye aza te mutu akobwaka ye aza seke na bato oyo bande kotinda ye bato oyo bazalaki na ye bavandi mpo basauve ye balembaka 38 eza
T'as âge na yo. Le rôle a 38 ans. Vous avez un âge ni. On va aller de bandaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que mon tour a là. Pendant 38 ans, la malade. Avant la piscine, à une solution. Avant de voir la piscine à Bethesda, puisque votre oiseau pique, il y a un pique. Il y a une solution. C'est quand ça va là. Le corps a continué la piscine à Bethesda. Ah, on a une piscine à Bethesda. Non, c'est quand il faut qu'on demande qui. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Le Makambu de Jésus-Christ. Yemei de Yesu. La fête de ma juif a continué à porter un triomphe. Eh, bazolanda te. Yesu a continué à seka triomphe. Tant que a continué papa makwazao. A continué maman makwazao likamune umela. Tikana ebiso lelo likamune zu solution. Nazo biso ka Yesu yemo kaza na salo yo. Aya kotangola yo. Likamune ko umela bandoki banganga babike toche malade. Choche biloko pour que mutu asila. Nazo soko sila te. Lokola Yesu akotiao. Batu bakima to bakokamwa yo. Ya? Batu bandima kite yo bongaka ozo bongana tonga lelo. Bango bapesa ko chance te. Babike mutu esili. Baba memaka papa l'homme de 38 ans. Bako pika. Taba moni likambo zo umela. Bakima kai. Bazonga na bango. Tangu yemoko Yesu akiti. Ata la musika fixa moni l'homme de 38 ans. Mutu a umeli. Alors nini papa? lui dit, Azobi ça y est. veux-tu être guéri? Olingo bika. Olingo triomphant. Amen. Olingo triomphant. Amen. Mutu na ngate. Mutu na Yesu Kristo. Azotu na malade. Oza na poso bika. Oza na poso kangolama. Lelo zamba tininga na ebisa yo. Oza na poso bonga. Amen. Oza na poso triompher. Amen. Oza na poso mona bolam. Amen. Passe nous aussi la lelo. Amen. Passe nous aussi la lelo. Amen. Mutu tangu Yesu tuna ka question. Atika la ndenga zala kite. Akoma marchandise. Bakomi ko tchai quelque part. Pourquoi? Azo senga mbongo. Mbongo azo sauver ba ndekone. Pourquoi mona kate? Bâtiment avec comment on te mettre. Bâtir quelque part. Bandeko bako kotal bako rendre compte bako kotal azui combien lelo bazui. Bako ba elesi famille. Bazui ndamo abi ba pesi aller. Lobi sus avandi wana. Jo bâtiment kutana Yesu. Vine changer batu batama ki. Yote bazoka mafina yo. Baba salo ba kostika na soni. Na tongo lelo vine zo kangola ma. Chitakamai aja koye na tongo, akoye na midi, akoye na pokwa. Ngonge ebani. C'est qu'il faut la permanent. Moment où tu m'as iningani, tu as encore des choses à mon abola monter à mon niveau là. Bien parlé. Alléluia. Amen. Il y a un peu au quotidien mon bien. Amen. Parce qu'on a daté. Amen. Au quotidien ngonga ya bien. Ngongo ye, on a ngongo à ce que tu fais bouger. Alléluia. Les hommes bougent pas dans mon toilette, mais mon toilette. Oh, il va pas tango là-bas. Tango ya kokumanda ngo ya kité. Bongo les autres là. Passe les autres là. Les autres sont bons na Yesu. Les autres na bolamu na kombo na Yesu. Na bi na komba le makalala. Na kombo na nani? Yesu yaba konda kitaki en personne na kaka piscine. Amoni mutatuni olingo bika. Olingo triompher. Olingo triompher. Amen. Olingo triompher. Jésus. Likambuno na yebite. Oya peut-être aux aveugles. Peut-être aux troka. Vraiment. Peut-être malade aux anangwe simba kate. Et ça comme malade belé. On va demander koya na mo liboso nani. La piscine à Bethesda. Pas de solution. L'homme de 38 ans avanda pour naye esili. Mutako sauver azate. Tiki nyoswa kiti pour l'homme de 38 ans. Il est là kiti pour la likambo na yo. Il est là kiti pour la likambo na yo. Likambo papa za libanda te. On pourrait lui porte bien, na ce cas triomphe. Le monde porte ensemble pe aso sauver vie na yo. Nzamba azo tango na yo. Atindiki de kona koi. Abika kata biki babimi. Bazi diplôme. Yo wapi.
mutakobwako azate. Mutakosauver azate. C'est que asuki na ye. Ana tena kobandela wapi? Ndesi Yesu mutakobwaka nga azate. Mama ngana kwaya na kata piscine. Mutu musu deja kwaya vangaya. Tika lelo nzamba salo molamu. Amen. Nzamba sala ke mutali bosako kwaya za yo. Mutaka pambo matongo na ezala yo. Amen. Ezala voisin ezala nani? Yo. Yo zawa tika nzamba pambo na yo. Amen. Jésus. Nzamba pambo na yo. Alléluia. Nzamba saka bandoka famba tika liboy. Jésus. Mutu abongi ndenge nini? Alléluia. Bakamaka Bartimée. Kiye. Famille bwaka kiye. Muta kosombe mwana mobala zala kite. 38 ans après. Yesu akokita ye moko na piscine. Yesu akotala te. Nakokita. Lokola ange. Mpona kosombe bato. Na mwana mobala zozala aobika kaka te. Muta kosombe aza te. Lokola barejete ye. Lokola babwaki ye nga moko nakita na sauve pia mwana mobala. Lelo yo mpenza bakiti deja. Ayekwa bikisa yo. Ayekwa sauve yo. Likambo na umeli. Olemi. Yesu atuna wapekita. Ozala poso bika adutaki te. Adimaki Yesu. Na ndimi na bika. Jésus mutakokambola nga zate soki yo te. Yango nazobela no kita. Ovanda kati na ngai. Kita osala likambo na vi na ngai. Kita osala eloko bakambusha mokili. Kita osala eloko badoki afali bakokambaka yo na nzambe osali. Tosambeli na kombo na Yesu. Salamu ye. Maboko likolo. Jésus mosusu azali. Jésus mosusu azali. bato batombwami atikana informe bisoke baza bato balukaki nzambe kisi te nzambe kaka eza chef de l'état asambelaka makasi pourkui azopesa tane liboso na nzambe soki mokonzi ya mboka aorekonetre ke nzambe azalaka nzambe azali ye mpe aorepresente congo likambo nyonso aolekisa nzambe liboso adedie congo epa na nzambe oyo panda temps eleka ebele mobutu atikaka mboko oyo na boka diable me ye akabi yango apesa na boka nzambe tika na yebi soki ngai oyo ngai individu ngai lokola emaka na ifo ngai na nzambe sekusala mpa mpe nazwa ta na ngai napesa ngo nzambe misala maboko ngoma nango ezalaka mosala mpe na nzambe ta nango mpe ezali sekusala te nazala mosala na nzambe na mosala maboko nazosala nalukaka ntango mpe napesaka nzambe ya koteya bana nzambe babongola motema bamona soki yesu ayeba moyo mpe yesu napesaka mpe ta wana nde naosalela nzambe ta nango mpona yela mpe l'église awa nakomi ya 18h naozonga ndako 3h 4h pourkui ta na ngai napesa nzambe nzambe nde mpa kobatela mosala na ngai nzambe mpa kopambola misala na ngai maboko topesa na nzambe liboso tolekisa na nzambe liboso na bitu bato na nzambe ya bomoi o yesu akeli oyo yesu apesi bango ministère apesi bango pouvoir apesi bango grâce na niveau na bango
na ndenge nzamba matisi bango atomboli bango mokili mobimba ke basala biloko wana miso ya bato vraiment esalanga mpasi me na okamwa te eza makambo ekomaka me bakosala wana niveau wana te fe esukela ekulisi beleka na batelevizio te me nakosenga ke soki ekomaki bongo baza bato na nzambe baluka babengana take bango babongisa entre eux ekoma na bana na nzambe te fonde kosalanga mpasi na niveau wana menga nayebi ke eza makambo ezokoma eza diable nde azokota puke bana na nzambe ngonge beti na yesu azoyakala te ngonge na nzela na bango bato balemba me nazoexote bana na nzambe oyo balandi balemba te bana na nzambe oyo bayoki biloko baza dessus toyoki deja en tout cas eloko pasteur te bolemba te eza bango bapaster nyonso to te eza bango bakosala biloko wana c'est la honte me nga na kosenga na yo oyo olandi yango olemba te yesu kalata azoya akuta na distraction te yesu kalata azozonga oya mpe na butu alelo akozonga mpe kaka sikoyo yesu aye mais so akuti na badistraction wana vraiment nazomona lelo kolanda yango te kangama na esika na position ezali nzambe elala kopaa oyo bacomprendre pourquoi comment le monde des esprits opère. Tu le l'esprit des morts, tu le l'esprit des morts. Esprit des morts, toujours le bien. Et ça, ma faiblesse, c'est quand il va. La piscine à Bethesda, le petit, la paralytique, qui va faire, pas malade, il va toi sortir sur la piscine à Bethesda. Pendant qu'on va dans la pas mon ange à boucher. Cela veut dire que l'élo, l'église, au courrier pour s'amener, ils en vont répondre et on comprendre. yango kolemba te lobi fo ya lisusu lobi kuno ya akoya lela sali pona 5 personnes toyebi te osala na nani lobi pa ya sali pona 5 oyo batikali lobi kuna sali pona baoyo seka petiki yo yaka oyebi ta kosala na nani oyebi ta kosala na nani peut-être ngombo ne betaki jour wana peut-être ngombo ne kobeta lobi peut-être ngombo biso toyebi tante nzamba zosala babeki mai ezobouche na oyo azalaki kokwea moto akosala piki sabe yo yaka kaka tu fais ce service à 21 jours ici, tu bandis 14 jours. C'est que yo yaka, tu es dans Zamba. Zamba pour les matins. Il parle de Simanango et ça que yo faut pas bon. Il faut malade en éthique. Il faut mon abolam de Zamba. Pour les matins, yo yaka, yo to saka. Yaka, mi bois kaka. Moi, ça pas pour ça. C'est quand même de 38 ans, c'est que moi, tu me marche. Va. Atema na jimbeto mbeto ndeko memaye yo maka memaki yango yo pe ndeko zao pasi na yo yotika la yo pe tika nzambe papa lui par la prière pato sambela muta ko sentir kuna na monde na bango ba ko sentir que soki azalaki na kati ya nzungu azana système bakangaka bango ba ko comprendre que ya za shute ya bimi tika na biso ezana kati ya famille bakoza basala système bakanga badosa na kati ya famille bacheki na prison bakontinue quelque part mais na kati ya prison parmi boza 5 yo poza na kati ya prison mais na koluka nzambe nde tobela 14 jours 21 jours 14 jours oluki nzambe nzambe akangoli yo okomona nzambe akomiso ministre okomona nzambe akomiso mutu la prophétie to déclarer maloba pour na musala na nzambe moko akomata prophétie to baka to confirmer makambo na nzambe akomisa ça veut dire que ndinga za soka luki nzambe nzambe akomisela ye soka luki nzambe nzambe osalaka ya mata yo pendongo za kobanga te soko yo komona bandoki ya famille jour okobima na kati ya prison na bango bakoyebaka yo bimi bango nde bandobelela botala yakei me yo bimi mpo tikala yo moko opambola yo moko te me obimi mpo kopambola mpe bango ntango obimi na lipambola mpo ya kodelivre bango batikala te c'est ça basine yango wana basine eza teke moto abimi apambola me esikele bongo te nga nayebi ke ndenge ozwa na aseka triomphe moto akomona yango na sine basine eza ke azoka mosala te azwi mosala apambolama te apambolami azalaki maladi ya biki azalaki ya kokangama prison soki etike bomona elonge moto mpe change bomona makambo moto mpe change ana triomphe tokozala desu te tokomona basine tomona moto akufeli moto na losambo moto mpe asekwi nga na triomphe eza libala toyokamona sango jésus abike soki bondimenga nzambe makambo nga na se bino bokosala koleka tomona ngo moto basala accident ya bimisa ye sauf nasambelaka na triomphe bato bapanze babongo ebimi na motu tokina batémoignage mais ye abimisa ye sauf aondima teke ye nde abimi kuna tomona bato basali bango bateste mais abimisa ye sauf pourkoi moto asala yango eza motu te eza nzambe na triomphe ezosalama tika nzambe apambola message eza ke semaine moko chaud
semaine de prière intense. Tout est pendant 10 à 5 à 10 minutes. Après, tu vas dire prière. Si vous êtes dans le bas, vous allez Kangola. Si vous êtes dans la prison satanique, vous allez dans la conséquence. Et quand vous avez la prison, la conséquence, c'est comme pour moi. La carte fait de blessé, vous avez bon. La carte fait de moni, vous avez inutile. Vous avez comme une passe. Nde tozo lukanza na semaine soki mutu alolenga aza na famille na yaka na eto osambela jolika soki mutu a malade alembaki déjà le l'homme de 38 alembaki akute na Jésus biki awa pe na triomphe semaine yaka boya ebele na semaine nzamba kokangola bino vraiment okozala dessus te programme ezake mardi mercredi jeudi vendredi samedi vendredi ti dimanche prochain toza au four au moulin pour la bana nzamba bika okozala dessus te boye ebele. C'est un Zambie, merci beaucoup, merci. C'est la place. Et tout le monde passe, les gens vont payer sans cesse. Payer sans cesse parce que les qui vont les manières de sont les Zambie. Les m'a toujours, au Canada, via par les Zambie. Bazo la paix, des services, comment les mots des esprits opèrent. Service qui pas maté. Papa n'a pas fait parce qu'on a fait un service pour tout le Kanzam, tout semble pour que nous savions le monde éternel pour que nous avons un monde à mourir pour ça la stratégie mine. Nous avons besoin de savoir dans ça. Bisopé tout là il faut tout multiplier la stratégie. La stratégie pour la construire, ça peut misser en avant. Nous avons ça là, parce que nous avons ça là pour nous ça. Des services aussi là qui comment le monde des esprits opère. Ma opéra qui j'ai l'esprit des morts, l'esprit des morts. Nous avons l'esprit des morts. Papa pour faire un dola. Pas si souffrance. Papa tikala kobonga. Papa tikala komona bola. Ata mukolo moti. Nous avons un bano pas boti, bana ba poli. Papa 70 ans. Bana ba souffrir comme ba mandia ba phaseur. Comme ça ba koulou na pourquoi. Pas soigner lundi ni bota. Les bisous de multiplier par service, de multiplier par stratégie, à couper les ensemble. Service est 6 à 21 jours. Oui, c'est bien. Mais tu vas dire 14 jours. Pourquoi tu les ensemble? Zamba kita akangola, bana. Kokangola, non seulement pour tika bango. Zamba zo kita na piscine avec ça comme l'homme de 38 ans. Aoume là qui n'a pas. Aoume la souffrance. Non, nous allons avec un mouton soumis. Pourquoi famille, bandeko, on va qui n'a pas bazaraki, balembaki, pourquoi 38 après. Papa est baké na bango. Parce que le mouton quoi qui a été zamba zo tout mais yemoko Jésus a porté. Na ba porte tu en a bien aimé. Les avec qui 5 portes. Ça veut dire l'église est zaï. Yo pe lo so continue à se pas triomphe. Dès que vous kota, et là parmi ma porte, ils ont pas côté la piscine avec ça. Outil l'homme de 38 ans. Après, quand c'est classe, nous t'en sauvé à Zati. Yo pending aux achopés dans ces 4 triomphes. Dès qu'on continue aux assis, ils ont pas au monde. Ils ont pas été nommés, ils ont pas sauvé. Après, ils sont pas pour les rouler là. C'est quand même ces 4 triomphes, nous t'en avons des choses. Nous t'en avons dans Zati. Il y a un moment où on multiplie la stratégie. C'est maintenant 14 jours. Sokoye, on a dessus. On me le l'homme de 38 ans. Jésus, c'est qu'il prend ton lieu et marche. À tel moment, tu as une bête qui bat moi qui y a peine à battre. C'est quand ça vient à Pambola. Soko joue aux Alibanda, Tchang, aux Amouamba, Lukunga, Funa. Ils ont joué à ta victoire. Sur la quartier, partout où ça, du quartier, on joue victoire comme la victoire, on a observé la quartier. Du quartier, ce qu'on commis, la quartier, la lame, pour quand il y a un gamme massina. Un gamme massina, tout le monde massina sans fil. Quand il y a des quartier, la quartier, la lame, des massina sans fil. Des quartier, on a venu à gauche, nénéon, les babéni à moi, à venir à comme numéro 43. Comme le monde n'a pas ACK triomphe. ACK triomphe, cela veut dire Bissonga na triomphaka. Yope soko ya dès qu'on poti, azalo ko la piscine avec ça. Ni kamune ko le kanza il faut triompher. Soko yé, au moins le ko la nzambe. Nzambe pasteur et makala la jo sala tout pe mo. Ausa na tongo na midi pe pourquoi. Pour ça la dessus. Yaka. Benga mutu moko yaka na semaine au moins le ko la nzambe. C'est kanza papa. Le Jésus-Christ, nous avons la carte à ces 4 triomphes, de Sambeli, de Keïle Banazam,
bana nzambe baye ebele nde baye pamba te eza na église ya sakatu basambelaka lokola bapoti awa tokumisi mpe nzambe toyebi ke yesu akufaka mpe apres 3 jours asekwaka lokola yesu asekwaka lelo mpe eza mokolo lobiko ya yesu nde bana nakati baseke makambo ekangamaki mpe seko. ngai babimisaki ngai deja mokolo esika nazoteka naye na betu lisomo papa claude moto ya session tala makolo nanga papa claude basimba makolo basambela butu mobimba na intercession na papa ema makolo lelo ezalaka lisusu te na nzambe atriomphe ngai lili nazalaki mwasi abwaka babosa na nga na nzambe atriomphe nazwi misala na nzambe atriomphe nzambe azosala batika tembe baya bapusana baya kopalpango na miso na bango moko baya bango moko bamana kimona miso na banda kosambela sikoyo na bisika na banda kosambela natali mokambi oyo ya eglise wana abandoti makambo eza elengi te etisenga libaku makasi nazoki mokano te nakosala lisusu nzambe te mais ntango nazwi mokano te nakosala lisusu nzambe te nasali 2 semaine nafandi na ndako nasali 2 semaine nafandi na ndako nabaki nakosala nzambe te napongi ntango nali napongi première fois nzambe alakisi nga eglise oyo na adresse na nzela ya ndoto mais naexiste na mpe nakokende te mais ntango nalali lisusu deuxième fois ndoto nayelinga lisusu ntango eyelinga lisusu nde naye nazwa dosi nayetika na nzela ya ndoto nanenge nazwa adresse na nzela ya ndoto nakomi ntina kati esika oyo ntango nafandi na kiti wana siko nakutaki prophète moko babandi komodere prophète jésus ntango abandi komodere maloba bandi oloba wana eza maloba oyo kutu azokonsole nga na maloba oyo makambo oyo nakutanaki na mokone bisika nakutaki mais ntango alobi mpe maloba wana te konsole motema na ngai na te seke bisika oyo nzambe azali nde nakangami na kati esika oyo mpe banda na etima kolanga na kati esika oyo makambo seko moko koa nango eza matriomphe azosala mosala mpona koyebisa bandeko balemba baya na aseka triomphe epa paster emakalela aza mosala ya nzambe ya solo aza papa bolingo aza papa mawa aza nzambe atakisaka bato nzela nzambe ateka parole na ndenge ya bien soki bandi kotambola mabe tambola malamu mais en plus papa emakalela aesistaka mpenza botambola na kati ya kobanga nzambe parce que okosambela na yo okonganga na yo okomati bangolo osali nyonso mais soki ozotambola na kati ya kobanga nzambe te ekozala mpasi komona loboko na nzambe basala na nzambe bakobondela mpo na yo bakotya loboko mpo na mais soki ozotambola na kati ya kobanga nzambe te okomona te eloko moko te kosala mpona koyebisa bao bafai na bandako na selon bakomportement bapaster oyo bazoya so baeglise te nazoyebisa bango balemba te bible ezokoloba na biso celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé baya nazobenga baya na aseka triomphe eza na mosika te kaka na quartier awa baya nzambe ya paster emakalala akozala na bango elongo akozole mitema na bango nzambe nasai vraiment quand je sais fungwami babisinga nakepa papa ema représente ya église abendisanga mamana okobota na kimia obota na kimia so nake échographie kaka pole eza ofunga emonaki vraiment na ville wana yange nake hôpital yabisinga nabota na césarienne yabisi nzambe nzambe etalanga na babiloko nasala etonga na ye biloko ebele napesa na église nzambe ekanisela nake na mpasi babota nabotaki normal eboti vraiment normal soki bakosakiki na mia 6 mois na souffrance mwana ekokufa nzambe tali basacrifice okosalela yo te oyebi mwana na église otali yango te nasatali yango bana osala so nzambe te osala so nzambe te napandisinga atelinga batelinga bato ebele ezongi osala nzambe osala nzambe obenga ngai petiser asala arsida nzambe mingi so elingi olakisa ngai otila kopeta mwa azopeta sulekanga abimaki vraiment elamba nalali eolakisanga liputa bakanganga liputa litongo na bini dans esamaki na étendance ezaka na liputa esalamaki esalaki vraiment tournon etinanga parmi bato bakufaki 11 elaki na kati liputa ebisaka babuda na ye buda nyonso ezalaki makila nde ntango amonaki bakongo ya bato ekangamaki na nzoto te ekisaka asalaki crise akota na comment
nakendaki na esika wana kota esika ezali nazomona kaka mpona bapareil na bapareil ezalaki na kati bite momoni eza teni moza bajite boye esima te navandi libani na bando osambela nzambe apapaima soki osalaka vraimen babi eza triomphe dizemsi eza asika triomphe alingi leki na nga alamuka luka malamu nzambe deja nazomeli osalela soki osali lisusu te na leki na ngai mokili oloba nini to bakoloba nini antuka wana na décision mpenza libela nakomosalela mokili lelo na ntongo lelo nasala protocole awa na asika comme protocole babenga na ntongo nalelaki samedi awa nalelaki po dimanche nasala protocole babengi ngai eser amamuki ayoki bien epuis babimi kaka lelo dimanche bafuti 1 million de francs congolais bimi lelo na premier pie omisi nzambe na ngai ngambo eza malamu baza mpe baproblème bayanga bamona nzambe triomphe namonaa eza koma ya kokosa nauti esika nalaki aza koyeba sulomo te eza masali makambo mingi baza na bandako bana baproblème kotika te yaka wana aseka quartier a aveni matakun eza aseka triomphe baya bamona yango mpe meza te nzambe nde aza nzambe eza bomanga te eza nzambe papa ema apesi ya mbongo apesi ya mbongo te donc okusa mpeme na papa ema eza vraiment facile te eza facile te apesi ya mbongo te te mwa akompagna eza te bao bakotalanga bakomonanga bayebi difficulté na moti bayebi natopete bebe na ngai na nsima komona eyaki diama eza mwana kaka bapesi nga eloo te bisusu tolali ya dimanche apesa biso kaka biloko olia otoliaka mpona jour ya mosala me o mbongo bapesanga mpona temoni makambo ya lokuta efi ya lokuta te unikumbuke Baba unapowazulu wengine naomba unikumbuke Baba unapowazulu wengine naomba unikumbuke usinipite Baba unapowazulu wengine naomba unikumbuke uwakumbuke Jehova